YouTube. YouTube avec Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a bossé vraiment trop dire na kata YouTube na bossa boité. Alors YouTube kakoyo et ça dit changement makasi. Mais Karine Mokonzi a travaillé dire voire même na bana ndako bayebi bamia tantine elle travaille tokango tolandaka en internet omona gung quoi je travaille donc Karine Mokonzi a travaillé dire na moment oyo nga papa robot natali YouTube ndenge ezokita natalaka liboso na nga moko ndenge nazokita na bavideo mbala moko natalaka ya bato poto nanu te nakendeke Congo natali bao babetaka ba 200 000 ba 100 000 bandeko eza na bato babetaka na video moko kaka journaliste ya chroniqueuse ata chronifoite asombi pe ba view te na video moko abeti 1 million bali miso basomba nayebi o basomba na ba chroniqueuse baza moke bango pete mbasomba me ba chef na bango basomba po chaîne yebana po chroniqueuse ana tina osomba ba view te oya zoluke ko tirembongo donc o basomba na cadre promotion bon mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandone mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi nazolobela ye na YouTube. Po Karine Mokonzi azali YouTubeuse kaka te. Azali icône mama YouTube, icône na monde d'influenceuse, icône mama YouTube, icône na niveau réseau international, non, réseaux sociaux national na kata Congo, donc image à Karine Mokonzi. Alors Karine Mokonzi na YouTube soka azo bossé na tina liboso ye moko alobi yango eza mbongo ape napesa mposa mbongo bato bale na kombo na ye pe pa falia en plus fo apesa bainformation na makambo ezoleka banews eza pe logique des choses. Alors YouTube na moment o Karine Mokonzi azobossé dire na moment ngo pe YouTube ezokita ata tozomona Karine Mokonzi azobeta ba view ebele parce que aza na empire. Donc Karine Mokonzi aza na empire la Chine aza na bato balingake bazebele siko bato batalake o balingaka batalake te chaque jour mais balingaka Karine fongo ye bango donc o bazotala
baza bato yo premièrement la Chine à Karine Mokonzi la baronne bazozo na ba téléspectateur siko bazozo bazaka ba chinois bazaka bato bachanzaka ba sentiment envers Karine Mokonzi siko bato oyo mosusu batikali ba téléspectateur donc ensemble ya bato bazotala Karine Mokonzi baza bato balingaka réseaux sociaux makasi bazali attaché na kati ya média non na kati ya média virtuel YouTube siko ba chinois mosusu ndenge Karine abetaka 2 live 3 live na mokolo donc na semaine ekokosa ata mosusu ba 30 à 36 live donc ba chinois nyonso te bakokotala 30 même bamisu bakotala même pas 10 po momona ke ba chinois batalaka nyonso te chinois atalaka ça dépend ya emploi du temps na ye mpe na makambo ya kosala na mosala ezwaka temps en plus na akotala bachaîne mosusu mpe oyo bainformation na télévision bano bathéâtre bainformation donc po bocomprendre alors Karine Mokonzi azobose dire YouTube aza ya kokita baview presque tout bozotala na bachaîne tout eza ya kokita soki ezalaki ya kokita te Ken Piana alinga koprépare la fuite de Ken Piana te Ken Piana amonaki yango déjà avant asentiraki ye kuta amonaka te asentiraka ntango bafutaka po Ken Piana banda Karine ayaki na Congo ntango asimbaki kombo ya Karine Ken Piana atikala kozwa salaire na se ya $5,000 te Ken Piana yo mpe babuki ndako nota mosusu na ntina awe soko banda kondimaki to banda koloba R2 ndako nazotonga yango mpo na komba Karine Mokonzi ndako nazotonga yango mpo na komba Karine Mokonzi ntango mosusu balinga babuka te voir ntango mosusu olinga kosomba lupango eza nsima na yo mpo ntango babuki yo ndako lupango bokangama na nsima babuki te so mpe natali mire ya lupango yango bango mpe mire ya sika botonga presque seri moko ntango mosusu okutu mikolo moko ntango mosusu yo moto ya liboso ye clôture wana atiaki nsima me babuki te ya yo Ken Piana na oyo ya mipanzi babuki falo ndimaka falo belelaka oui nayebi ke soki moto ayede yo wana ntina obelelaka te c'est vrai me yo oza na média oza koloba kaka okoti mbongo oengage Manick de John olobi na Manick de John awa nde bisika kolesa bana me falo oloba na biso olobaki lisusu ntango Manick de John atunaki te yo kutu te moto olobi yango ngai nalobela bino ntango oyebisaki Manick de John bongo Manick de John atunaki yo sikoyo na dosala nini Ken Piana nayebi eloko moko te na oyo olakisaki kofinga Karine olobaki kaka ye kaka esili ye kaka mbongo na biso Ken Piana na kotinda intili na tinda nasenga avec respect po aza honorable Jekoko s'il vous plaît timuna mpenza lupango ya Ken Piana na fondation ata libanga moko te tikala bavoisin bakuna matembele pour atanda na likolo wana bon bandeko Ken Piana batikala kozwa se ya $5,000 te yango apakati mbango sikoyo na bata wana
la baronne asalela YouTube te asalela te elengi ya Congo Tracy Mbelenge Tracy ye mpe ye sikoyo azwaka koleka Ken Piala koleka bango tu me Ken Piala akomaki komene Tracy abule te Ken Piala amenaki te batikala komene te mabulaki avant po Tracy amonaka na va bakoko mene ye mbala moko lokola Karine Mokonzi site eza te nini te oyebaki ndeke kuna na bawana bapopolaka ye ngai fo nakoma alie na ye nakoma nani partenaire na ye Tracy pasala erreur te alors la baronne abeta baréalité télé-réalité kobanda na épisode 1 tina ba 200 équipe nationale ebeta ba vidéo j'ai l'histoire beti pe télé show donc les ketchup a beti télé ketchup les gars ne Congo donc Karine Mokonzi akoti c'est ce mbongo na ninga osakana te toujours Karine Mokonzi mbongo ya YouTube na yebite soka za okalikilango te soki importance ezalaki te ou bien amonaki ke mutu na mutu na likambo na ye to Saint-Esprit etindaki te po Karine Mokonzi asalaka makambo te lokola bino oza peya na mbongo ozwaka salaire ya 10 000 euros salaire ya 10 000 euros donc po kendeke to bengisaka coiffeur na salon Frank chaque jour aya korazaka yo mandefu na yo ofutaka $10 pendant 3 mois $300 molingi te olingo kataka yo moko mais Karine ya bongo te Karine tanga so gagner $10 000 donc akoko benga muta salon ya coin na Itega yaka kaka kofungolanga suki etangi kaza na mwana musala yo kipaka cuisine kipe makambo mosusu pazobenge yaya yo so benga mwana musala yaya yo boni nanga boloba kutu bongo mpo na télévision sino te en dehors ya caméra aza boyi nanga mwana mwasi mozoloba boyi na boy c'est un garçon bon Karine Mokonzi soki aza kokipe mpenza te ayebaki na ye po Karine Mokonzi en tout cas ayebi mathématique likambo ya kotanga mbongo ayebi yango très bien ayebi yango très bien yango bandango mitungisa te atinda janvier ere to akende retiraka mbongo ayebi janvier ayibaka te mpe ayebi ye moko na mutu calcul mental ya kosakana te c'est possible aza kotika na ye Tracy Mbelenga basala oyo bango bayebi ide ya kosala YouTube ezalaki asalaki mpe mokonzi na ye soki Karine Mokonzi mais importance apesaki te yango wana Karine Mokonzi siko ntango azobose dire elakisi kaka te ke apesi importance to apesi te elakisi étape moma esengi asala epesa mbongo ebele epesa moke katikati moma esengi kaka atravailler yango wana azoloba je travaille henri etape aza wana azokompanie na mosala alors bandeko Karine Mokonzi na baronne ndenge aza wana azotravaille mpe mikolo oyo tomoni atie foto
ya première dame. Bien sûr, na makamba Ariasu. Mais eza penza na makamba Ariasu te. Po Karine Mokonzi, normalement, to bandako boule. Alinga bano tchama kombo, ba miniature ya première dame na kuloba. Ya trop hermoto boulaki bongo. Mais Karine Mokonzi a boulaka bongo te. Pas en a raison. Pour première dame, Azali, moi sa chef d'État, pays Azali, maman, il y a 80 millions de Congolais. Donc, comme on est, bagolo bango pampambate, même la propre bandekone, rien du tout. Alors, Karine Mokonzi, yepe alobaka pampambate. De ceux qui combattent première dame bimi, abimisa ngo na tina, soto tali, makambuleka, tozomona ke, Karine Mokonzi abimisi na tina. Intervention toli kambobo nini, sinote evandi bongo. Sikope bimi, en tout cas, tomoni pona Ariasu, mais c'est possible, et ça na tina mususu, on ne sait jamais. Donc Karine Mokonzi, vraiment, travaille né à Osalango avec professionnalité. Relation naïe, la première dame, vraiment à contrôler Rango très bien, voire très très bien. Oui, parce que première dame, la Karine Mokonzi, histoire na bango te bien ou bien. Toyoka, pas Karine Mokonzi la baronne. Tomona écoutane na bango, écoutanel na bango. Tomona ba photo, toyoka. Donc, Karine Mokonzi, na misu, ya première dame, aza na considération, ya osaganate. Mais Karine Mokonzi a gardé toujours contrôle, a gardé toujours une stratégie, na respect, ya première dame. Nazo sambela pe Manik de John. Sinai pana ebeli seliboma te. Nayebi kaza na difficulté à regarder. Sinai pana, photo wana, contrôle. Mais asala makasi. Soki vaccin nango pe ali, ba bete vaccin. Mais ça difficile. Manik de John a gardé contrôle. C'est grave. Bon. Eza makambo. Karine Mokonzi la baronne. Mikolo lisusu. Kombo papa eka. Famille papa eka. Eza kokita. Ezolobo masusu penza te. Donc, nyonso wana ya toujours musala. Ya Karine Mokonzi la baronne. Ya la Chine. Ezoloba, mais modification. Makambo ebele, ezo modifié. Alors, Karine Mokonzi siko na YouTube. Soki YouTube ekiti lisusu. Karine Mokonzi a retravaillé toujours. Oui, c'est possible à retravailler toujours. Toi, repema, toi, au salika musos. Oui. Pour Karine Mokonzi, azana ba makambo ebele oya sala. Soka sali YouTube te, azaka Karine Mokonzi, azaka icône. Azan ndenge moko te na bato tubo mwa na YouTube. Azan ndenge moko te na befria 16 news. Rien du tout. Donc, ba YouTubers okomona o aputu saratola o soki kaka tiki azwi problème. De fois zalaka wana loba. Glory Olangi,
so kaka tiki donc mbala moko fo tozwa singa tokangisa ye na Karine Mokonzi po bando pema donc neti mutu azopema na bomboni wana Gloire Olangi azali donc chaque fois soki la baronne asali likambo bato basepeli na baronne te bake pa Gloire Olangi babakisi ye mopepe batindeli ye code wana Gloire Olangi aleki mpe na nini na Facebook alobi bon nga Gloria mama Nobed mikolo yo napesi mama Emily Nzemba na Londres mbote napesi ya Willy Musheni asali video ya 15 minutes alobi ka 2 minutes 13 minutes aboki mabanga mbala moko semaine elandi akisoba code donc bongo akosala so pa ninga senga mbongo na ba inkoni bayela ye omona nga nazosouffrire te so nazosouffrire eza nga moko me nazosouffrire te naofuta ndaka mobima nga moko 350 na mboko ya pasi naza na eloko te me nafuti deja bakotindela nga kaka na bato wana okomona yaya ya boss Eric Mandala abimi akomofutela ndako complet Eric Mandala ngo mpe aza bogare donc seke ya na ye mpe abogare mais koma kende kofutela Gloria ndako nga natsa bogare na bamesene baya moke namonaka Willy Musheni po Willy Musheni il est vraiment tellement beau mais Eric Mandala mpe aboa bogare seke ya ne mpe abogare babogare baya na bango me nalobi nga namonaka tro bamisio na yebi te so balaka bamonanaka te bilongi bamisio baka normal mais Willy Musheni il est beau tellement beau Eric Mandala namoni ye beau donc c'est que grand frère ne bogare mais comment que nakofutela ndako tosote do bongo bandeko do Karine Mokonzi ye kozalaka Karine Mokonzi esili aza icône mystique mystérieux nalobi Joe Mystique te Joe Mystique yali kapashi bawana tu bacordon de médical ce cordon médical ya la baronne wana de Joe Mystique kombo mais Karine Mokonzi aza mystique mystérieux donc ozalaka Karine Mokonzi esili égal à tout yango aza na empire la Chine yango ntango balobi cagnotte ya ye epesamaka kote mosusu balobi cagnotte matanga bameki bakombatre na cagnotte en tout cas cagnotte mpe bakombataka yango rien du tout bokoka te nga ntango nayaki moke kimbanguiste naza komona nde bakombatra yango ti na mabonza 10 mikutu te mabonza kaka meme biso na katolike batombolaka bato te omwa mpenza na sango en plus ya mindele Père Jean Père Kiré abwakeleki mbanguiste mwa libanga mpo na mabonza eske mabonza ekatanaki au contraire bapapa kisombe bazwanaki malomalo ya mbongo tala maseki te
papa Diangenda ye pa azobatir kaka azotonga kanisa ntango azotonga sikoyo kimbangwiste oyo yaka na kimbanseke wana nabetela bino mwa lisolo tokota na makambo eza toujours na cadre ya lisolo ya cagnotte mpo bomona ke bakombataka meme pa cagnotte na ngambo bare ezalaki wana ya sirop papa na wabelo rango nayebi te so ezalaka sirop akimbanseke yoka ndule boyeba bara sirop ko yango ebandaka 7 heures boyebi yoka na Pascal 24 heures c'est 24 heures na mindele bamagazo basala ya ba 24 heures c'est 24 heures ezala te ya na epoke wana na poto badonkango pa sirop nde babar ne fonctionnaka siko kote oyo sirop ake somba babafla somo mpo mpenza tiaki mbangwiste panzi likolo bon na cadre ya nzambe te me mpo na Diangenda azozwa bakitunga mbongo me Diangenda pe te azobatiri kaka mpo mpe alakisa mpenza ki mabonza batande bimati na balabala wana na prince mpenza ntango papa azoya atelemisi Mercedes mosika azoya bafanfare ebandi sirop abeta mpenza balance voine wana miziki ekundi bafanfare papa azoya kaka fanfare pum estope mpo makelele eleki ya miziki papa alobi te ngai nali papa mabonza ekotiama kaka bakoka te abifo nakotisa miziki ya sirop mai awa fanfare ekatani papa asala ndenge nini azwa na démarche na ye ya normal yaka yango papa sanze démarche mozosantiri ke papa azobina sikoyo nini fanfare te azobina oyo ezobeta na bar mbiri 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 nanga mbiri mbiri wana janana juna janana sikoyo ye mutu azobeta wana mbiri 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 voloko shoki star yango langa star bon bakombo wana kaka mbiri 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 nanga azangate sira batali mototo okoke te bato tu bazwi danse modele papa azokende nzoka bazobina siko mpenza mbiri cagnotte ekota mpenza eglize hôpital etongama hôpital evanda ya kimbangwiste wana bato mpe bakomozwa traitement ngai nauta poto nakende po hôpital yango nakenda kotala nani Roger Kono oui gardien bilima ndeko na biso master na biso mwakufa molimo ne pema ya kimia ngai na ye mpe tobotama ane moko 66 abelaki yaki na hôpital wana uta epoto tokenda kotala ye ntango nazongi poto nayoki akufa atikala hôpital te mais ako soigné très bien hôpital propre yango wana bino bokolite contre cagnotte me pamba la baronne ya kobina mbiri te makobinisa bino tokobunda na nzoto te big cap Karine mokonzi la baronne maseki te Henrietta nini Henrietta Kikuli de Jésus Christ Yesu Masia bon pingilos ndenge mobali no bazobwaki mikolo ya yango wana bokomona
ba mama kimpi akoko longwa te na YouTube na Facebook na réseaux sociaux soka longwe asili combattant makambo lokola eza ebele te. Karine Mokonzi nde batikaki te atake komba koya atake na TikTok akoya bato tu bakotika te soki so oya pa Karine okotika te. Prophète Ezekiel ndenge nini mikolo koya okoya so pa Karine Mokonzi olobi nini Maria Tumba pas Maria Tumba nini nayokaki deja olobaki likambo bapapa siko likambo nini ozwili ye révélation mabe turo ya malamu Maria Tumba na politique ya solo tindelanga video na tia tindelanga. Ok, merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.